Tolina biso lelo et na mukanda ya Yohane. Na chapitre 4, bongo totanga le verset 17 à 19. Soki tomoni totangi na kombo na Yesu Masiya na nasala. Mwasi azongisi monoko alobi na ete. Nazali na mobali te. Yesu alobi na ete olobi malamu ete nazali na mobali te. Nzambi osili kozala na babali mitano. Peye oyo azali na yo sasa ipi azali mobali na yo te. Na likambo oyo olobi sembo. Mwasi alobi na ete namoni ete yo ozali mosakoli tata. Amen. Jean chapitre 4 verset 17 à 19. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Tous les sengo parce que tata a pésibiso maya likolo. Amen. Avant toute chose, tous obligés à s'acquitter dans le noble devoir. Église Momba, tous conscient, na souci à âme, na souci à milimo, l'homme de Dieu, l'homme la maman, une fois encore, a aussi tournée pastorale, prophétique, Namboka Brazzaville. Amen. Pour Nabiso, ezalaka esengo, parce que le mouvement na nyonso, ezalaka na signe, ezalaka na prodige, ezalaka na miracle, et puis ezalaka na témoignage. Et partout, azokende, milimo et bikaka, parce que ezali pouvoir, oyo likolo et kitsikat naye, que sauver les âmes perdues. Amen. Yango na esengo na mitema parce que kozana biso longo ezara toujours sujet à joie, sujet ya délivrance, parce que la présence de Dieu il est kenyonso. Amen. Na esengo na motema tozana nombre de devoir ya ko souhaiter l'homme de Dieu et longo na maman bon retour au pays. Amen. L'homme de Dieu a le don du ciel. C'est un don pour nous. Yango mwana iloba mokona mokolo zalaka na sengo. Zamba linga rabiso. Et c'est le plus grand chose dans cette terre d'être aimé par celui qui est invisible. Amen. Sans plus tarder, nabisika totangi ezali solo ya Jésus-Christ Nazareth na femme samaritaine. Li solo yo ezara li songo li solo ya kitoko. Lisolo yo eza lisolo ya ngana yo. Tango nyonso tanga lisolo to se retrouvera na liloba. Ma nyonso lilobe nango nzamba zo pouvoir na kata Bible. Amen. Na parcours à Jésus nyonso ezaki difficile pour nae à se révéler kazaki Messie. Mais par contre na lisolo nae na mwana mwasi oyo Jésus Nazareth a mifungwa maki. Andimi liboso à moi si je suis le Messie. Amen. Ok, c'est quelque chose rare. Na masolo ne nyonso asala ki na bato na ba rencontre. Et nigola qui sa rencontre à Jésus-Christ na femme samaritaine, ils a qui rencontre à Pambate. Ils a qui rencontre prophétique. Ils a qui sika Jésus-Christ angala qui sa la plus grande mission. Ouais qui ko sala na mokili. Lisolo yo ezaki lisolo ya réparation. Ayaki abongisa mwasi. Lisolo yo ezali solo ya époux na épouse. Amen. Bota. Nakati na masolo mwana mwasi oyo ayebaki na Kristo te ne bandeli. Balobi écriture ezo fixé, ezo précisé. Mwana mwasi oyo na puis ya Jacob avandi. Pe balobi zaki na 6e heure. Soudain Christ ipaye ba ye kolobake somba biloko ya musuni po balia. Ya tikali abandi ko ça la première acte asengi mwana mwasi opesanga mai po akuta ke na liziba. Mwana mwasi lokola yeba ki etela biso na bino ba yuda to kana kate.
de Chrisabio moi si soko ebaki don ya nzambe po ebaki muto za liboso na yo yo ndongo senge mai pe mai ngaka pesa yo ondako ya suko stoka analyse ba ote amen lolendo na kati ya mwasi abia osala nini na maboko na yo est-ce que yo le ki papa na biso Jacob nini osala ngo okoki kotoka mai po pesa ngai habité moto akoya kotoka mai yo akoyoka sous soif mais ngao mai yo ngana ko pesa ye akoyoka sous soif te pe mai yo ko pesa bomo ya se amen libota de Christ a provoqué les solo pour l'accès mystère pour ayeko luka épouse na ye a toutes les questions abi moi si bengelanga mobali na yo moi ça abi te nazana mobali te Christ a sakoli abi réellement pour le solo ozaki na bango 5 pe ozana epaza na yo te 6e na wana olobi solo nde na makambo yo moi si yo asutuki asutuki alobi na moni réellement ozamo sakoli amen nde place liso na biso vandi libota lisolo oza lisolo yanga na pe na mokola lelo na mayo nzambe apesi biso à travers l'homme de Dieu elati elamba pe simbi makambo na bozindo nango Yesu asakoli alobi ozaki na 6 bazaki pe ayote 5 pe ozana azaki ayote nzokande Christ alinga lakisa nini lokola mobali ayaki po abongisa motema ya mwasi po motema ya mwasi eyokaki mongongo na jardin d'Eden eyokaki mongongo oyo ekorompaki motema na ye image ya mobali ya lokuta mobali ya solo te yango babi bakuti na 6e heure ok chiffre 6 eza chiffre imperfection eza chiffre ya moto eza chiffre ya Satan amen ok les 6 ezo incarné or voix ya imperfection moi si ayokaki mongongo ya imperfection et même qui est peine na kati imperfection lokola bebaki na mongongo et sengaleka na mongongo moi si motema nezala réparer amen alors Jésus-Christ a incarné qui image ya mobali ya solo pour y à se pointer lokola 7e mari ozaki mystère ya perfection Christ a outil une éternité perfection alandi moi si une imperfection pour aluka moi si nae ayeko luka moi si nae ayepe ko bongisa motema moi si nae amen ndeli solo nyonso ya bonzambe oyo l'homme de Dieu pe na mokili aye po abongisa ngomba église abongisa motema église pour bo église evanda déjà na carte imperfection ezo baluka kaka na carte imperfection parce que mongongo eza pe image ya parole c'est par la parole que la femme a été détruite et c'est par la parole la femme sera rétablie amen ne image à motona Satan basali image à 6 imperfection de Christ aye na perfection azo moi si ne longo na perfection amema na perfection amen bota et la perfection et même ba caractère et perfection ka sa moi si akuti moi si no ba caractère ya comportement ya mabe comportement liboso moi sa funa na motema na ye lokola motema se babaki ezaki division akuti na kata motema moi si égoïsme akuti na motema moi si horreur akuti na motema moi si tribalisme akuti na motema moi si égoïsme akuti na motema moi si l'imperfection amen nde aye po ça la guérison a réparé motema akoya na pouvoir ni aeka na pouvoir ya parole le lenge pe li lobeye yeka na pouvoir ya parole et longola biso na ba faux comportement o ekangari biso na imperfection amen et pour prouver qu'il était la perfection Christ a lobi moto akomela mai oyo akoka su posa mais mai ngana kopesa ekosisa eposa nyo ne image ya perfection ya 7e trompette basakoli na bantoma nyos na kati ya livre Apocalypse babile ange ya 7e ange akosone ba mystère ya nzambe nyonso ekokokisama amen ok tout le monde na mokili moto ya 7e trompette ezaka l'homme de Dieu le prophète Code pour le dos nzamba pesi lembo aye na perfection lokola na perfection nzamba ko prouver pe aza mobali pour mobali apesa ka sémence amen l'homme donne la sémence ok la sémence c'est la parole ok sémence ni l'homme de lango aye na pouvoir ya fécondité sémence fécond ya moni aza na pouvoir ya conversion ba âme talaka liloba na maloba moke oh l'homme de la bimisi mais talande to komi tout le ko ya bato
Le besoin qui est dans la vitesse de croisière. Mais thème abattu se convertit dans Iloba. Amen. Et ce funda azana sémence. Par azo forcer natirité. Ayepe aye global makasi tende ngakuti bat global makasi. Azo bana pete même alobaniza na nguya. Amen. Maloba ko bongo la mitema ko zongi sabana basi pe bikela munyo so nzambe esika moko. Pe bayeba nzambe ya solo kaka o moko. Bayoka sumi ngongo te me bayoka mongongo. Amen. Asana sémence. Sémence ezo benda régénération. Tala na iloba. Tala mystère zakata iloba. Tozo mona muta kozala AGC poussani mais ane iloba lokola zozonga lokola gêne. Tomoni même na pouvoir agir. Nzamba zo zongisa, azo régénérer la guyolingo la kisa. Et loko ese nzuluki mais bazongisa ngo suneta esika. Nde mystère to mona loba mabeko zanzote ko beba mais à travers comme la ji mutazongi normal. Amen. Et ça mystère à pouvoir régénération et en dernier lieu azana parole de la vie. Aena parole de la vie. Pourquoi aena secret ya relation à quatre êtres vivants et kozong sa vie na mokili. Tu comprends libota? Septième trompette. Tokoyemba loyembo ya septième trompette. Apocalypse chapitre 11, les versets 15 à 18. Loyembo. La septième trompette. Page 109, 120e cantique. Apocalypse 11, 15, 18. Amen. Bokundi ya mokili ayo esili kozala. Esili kozala. Esili kozala. Bokundi na kolona biso. Bokundi na kolona biso. Bokundi na kolona biso. Bokundi na kolona biso. Pena masia na ye. Akozala. Talibela. Talibela. Bokuza libela. Bokuza libela. Bokuza libela. Les 24 veillards va répliquer, va voir qui m'a beau le a fait. Azali
La 7e trompette. Amen. Sambela nzambe poete matatoli na Yesu Masiya na sala ezali molime o na bisakoli. Mokonzi na bakonzi, penkolo na bankolo. Chantons maintenant les cantiques Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49, les versets 1er à 6. L'un des cantiques du serviteur de l'Éternel. Le cantique. Ésaïe 49, page 41, 40e cantique. Amen.
Ataba
Isaïe 49. Amen. Melgota. Amen. Bandez pour la Christ. Je veux voir une commande 10 minutes. Salaire de la macasse. Esprit de l'ange de lumière va sauter. Seigneur, 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 tout ce qui appelle Seigneur, Seigneur, Barobi Kate, Barobi, on appelle Kolotepo, Bayébité, quel Seigneur sont en train d'appeler. Amen. Esprit de l'ange de lumière, Ayaka, n'a maudit Jésus clairement, ange de lumière, ici l'église, comme si Jésus, la lumière de ma casse. Mais les gens ne savent pas comment connaître tous ces esprits. Votre frère a été totalement enseigné depuis le temps qu'il était dans ces églises-là. Et parvenait à discerner que comme une église où il y a l'esprit de l'ange de lumière, comme une église où il y a l'esprit de Python. Zambalobi, l'esprit de Python, il y a le baraming. Penganga mingi pour Python à l'université de l'Embo, il y a comme si à l'Ingio. Voilà, sachez-le bien que vous devez tout le temps demander l'esprit de discernement pour nous, à faire discerner bilo. Premier qui peut balouana, il va alandi bilo koana. À quel esprit de mer jusqu'à Baouchama, il va voir que la rabat va me sabat. Ici, on ne vous donnera pas de l'eau. Les gens peuvent dire que du J à le J est correct. Amen. Ici, on vous donnera beaucoup de principes pour que vous ayez un colo, kaka kundima, zana kundima, ukola wasa, et ça les marathons. Mais ça la musique est atteinte. Le témoignage, il y a fabrication bien et après. Parce que le témoignage, les gens ensemble, on a arrangé, on a donné l'argent. Esprit des anges de lumière, la pêche me témoigner, même, vous n'avez même pas ces témoignages, mais témoigner. Il y a des témoignages aussi que le diable opère, mais ce ne sont pas des témoignages. Et ça ruse, parce que c'est un caca miracle. Dans cette église, ne cherchez pas tout simplement au vivre, au voir, au monde, un miracle. Le miracle a toujours été opéré dans la base incrédule. Mais ce que vous devez suivre dans cette église, rien que comprendre la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt pour des connaissances. En fait, tenez-vous toujours pour avoir connaissance, ils sont ensemble dans ma
Entretenez-vous concernant la parole. Entretenez-vous concernant les Écritures. Tout le temps, on dit, il y a telle personne, telle moto, il y a bateau, il y a kutuka, il y a kutomba. Non. Parce que celui qui calomnie en secret son prochain, Dieu l'anéantira. Et ça a toujours été comme ça, mais quand la Bible va pour m'appeler, tu as écrit comme journal. Non, le journal, c'est le journal, mais la Sainte Bible, il est écrit et ça s'accomplit. L'esprit maléfique est coupé de samedi, mon abattoir avec un livre. L'île existe bel et bien. Il y a l'enfer qui est là, qui attend ses clients qui iront là-bas. Le séjour de mort, c'est vrai. Pour l'abattoir, bazarana moi. Pour ça, je sens à monter ma main, ma vanne mais à la souci en dame. Ils sont nombreux, ces gens-là, que Dieu est en train d'appeler tout le temps. Moutazap, Moupakan, mais à mon âme, qu'on a vu combien de païens qui me voient dans leurs rêves, qu'on n'a même pas demandé combien ils sont là. Dans tous les pays, partout, on a toujours foulé les pieds, les païens. Ils sont combien que le Seigneur a toujours enseigné lui-même dans la songe. Et bien, même la chasse vient très nombreux. Moutazap, dans le sang, Moussous, mais pour la chasse, qui est là. Ça dit pourquoi, hein? Vous comprendre? Donc, toutes les églises discerner ce genre d'esprit qui s'installe dans chaque. Ce que vous voyez comme église ne sont pas des églises. Malgré ça désoriente surtout les riches, les sages. Ça désoriente surtout parce que le français, mais croyant que quand quelqu'un parle la langue française, je dis écoute traitement, parce que dans l'école, il y a la langue française qui nous torture ici aujourd'hui, qui torture la RDC. Mais ils savent ce qu'ils font dans ce pays. Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais les fanatiques, ils comprennent pas, ils n'ont même pas l'esprit d'intelligence. Et les gens voient, on ne discerne pas les choses. Congolais, c'est dommage que Dieu soit loué. Nabino pour comprendre le message à Tata, pour la battre la rabino, pour la rabino, pour la rabino, pour la tambour rabino, pour que tu m'aies quand tu m'as pour que tu m'aies quand Tata la battre les royaux dans les âmes de Bango Bango, pour la battre les plus à la Ikeke. Zam la bombe Tata, nous a salué la peine assez. Ma tonti, pelu kumpenke mboka na bule. Na bolingo no pe na popoto no ya wanzam na bombe. Parce que c'est pas nous tondi samaye les péboyés bien les colocat na moko na moko. Et ça na forcing te mais na bolingo no pe na popoto no ibota balingili lo banoli la kona okasi pratique préservation œuvre nango soutien nango total de et mon samakat na moko po obattre la paix moko na moko posunga moko na bolingo pe na popoto no ya wenda mtata. Maël a l'écolo et fou comme Bakat Nabango parce que tu vois d'abord le tambola tâtonnement, cachi tâtonnement et l'ongwa, ouverture du cœur, soutien total. Et ça c'est Makat Namoko pour la lingomba Nabango. Il a reçu au tinda ya boule, mai oya bomoy, homme d'azum mais la paix au pêche à bomoy à seco. Baye bako battre lango, l'émission plutôt batamassum tata. Ignorance, et je crois que ça va pour l'amener au cassis. Ça va pour l'amener au tika bango, munguna a dominé sur bangote, kasimaïla à l'école, il faut que tu aies un ticket bongo, tata moi, nous me sens tika à l'école, et quand on a fait d'abord ça, il y avait un subabo et battre la moko na moko, et ça va frère, ça va sœur, ça va l'ingénieur, ça va zinga, malangoya, na yo mokano tata, et qu'on s'amakata libota, na comprenez Christ de Nazareth, nangoya, nous me sens tout le bel de la qui nous va na seko. Amen. Boto na kombo na Jésus-Christ na Nazareth. Boba teka kapeso teka matadi kibala. J'avais interdit bandi bateka le long ya nzela tetan bayaka bandi mi matadi kibala bayaka ata 50 personnes, ata 100. Merci bango bozana nzela te parce que d'ici là Camille koya éragé avant décembre. Même quand à décembre, tu fin, il y a encore. Donc, sommes teka kuna
éviter kotanakat okoteka kaka kozwa kaka même quelque chose bope batambola na bamoto mayele likolo po soki ya wabatela te kasi nde basali mingi basi bakufi écrasé na remords mais je sais ma mingi na mystère ya tata chauffeur azokufa akufi oyo azokumba akufi oyo aza na nsima akufi mosali aza na kati abimi 500 plus de 6 accidents pareils comment ikozala mokumbi akufi moto asima akufi mais mosali aza na kati épargné tala bolingo na tata mais basali encore basala baconnerie mais le soki mingi bakoti bakontina na biloko ya ndenge wana bientôt tokozalaka un jour tomona mosali écrasé na moto mpe akufi eza avertissement so botambola na bamoto tambusa moto azokumba botambola na mayele ya molimo twana besoin tomona te qu'avant janvier o mosali moko akufi na moto wingi ezala bange bazala 3 mais kola batela twana besoin ya liwa te twana besoin ya malgré bokososoli nanu te boza nanu bafanatike ya bamatanga liloba toa bafanatike ya matanga te twana besoin bato bazwa bomo ya se mpe bato bavivre convenablement tokani kolo akamba mpe abatela moko na moko